Trésor Kachi Globalité Info Tonton Menga Lomingo Yaga Ben Tokodi Alain Bila Rekonde batu basuka bazonga mais soko koti faut les gars globalité mono et puis sur ma café puis c'est 7 mètres tout ça on a raté Globalité Info Moscou, l'information sur la fraîche, donc nous avons une sur place. Donc, Bissonio Sokaka, Globalité Moscou. IRSS sur Russie, sur une miniature, théologie de la globalité. C'est vrai, quand on fait un tag, il y a tout ce qu'on appelle les rencontres. Globalité Info, Nemakambu. Globalité Info. Tu es kobeta batu filmu pour s'abonner massivement. Check. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bienvenue dans votre chaîne Globalité Info. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle Oyo Bozo Yamba et puis Bozo Yamba émission Nabino. Donc quand on est Sarabino que Global TV Info, donc vous allez émettre na Russie, donc na Moscou précisément, la capitale ya Russie. Donc voilà. Les lots qui bomoni biso vraiment na ba itando ike Nabino to e pour na ko bete la bino masolo ya makambo Italie sport comme d'habitude lelo. Tozala na actualité vraiment il y a précision il y a pour expliquer bino été tozali na athlète na biso na komo ya Faraday oyo abundaki komba na ye contre ukrainien wana donc Lazarev donc lelo toye lisusu pour na kopesila makambo etali ba image donc voilà to relaxa bino ba image ya ba komba oyo aganyaki tozwaki yango en ligne mais batindeli biso pe image donc yango lo tonde kozela po to lakisa ba internaute nyonso tout bao bazali toujours fidèle na Global TV Moscou et puis émission Global Sport ngai yabino présentateur na kombo ya Trésor Katina donc ba yebinga na maître Acide donc voilà ngai ne mutu nazo présenter émission na bino rapidement na kolukana pesa mbote na bato nyonso tout oyo basoutenir émission na biso et chaîne na biso na kombo ya Gogas Masamba IRSS donc code à Moscou 007 Kota Zali partenaire donc la chaîne oyo et puis na pesi merci et puis na pesi mbote na sénateur na biso ya Mboka Adonis Ngambani mobali ya maman na biso Julie Kitima donc voilà quand on a essayé bino que lelo toza plus mingi kusolola masolo Italie sport donc voilà to solola masolo ya Faraday donc Faraday to ça na ba internaute nyons tout ba comprendre que lelo makambo Italie sport quand on a essayé bino que sport ezaki un peu oublié yango moni to telemaki to bité to promouvoir ba terre nyons tout et puis to promouvoir judoka, boxeur, bazo évoluer partout dans le monde. Quand des dernières émissions notaire au sala, to takaki mingi ministère ya sport par rapport ya makambo football ndenge le kaki na Égypte donc yango moni to za na rapport to meka ozong sa po to yebiete ba chef et puis ba kambi ya mboka surtout dans le domaine ya sport balandaka émission oyo vraiment parce que sport ezali vraiment universel et puis sport ils ont très bien nzoto ya mutu donc tozwa Faraday na téléphone et puis to développer masolo na biso donc quand tu es que na émission oyo boko bandozwa exclusivité ya ba chaque combat ya ba congolais nyonso bazo bunda partout dans le monde bandozwa illustration nango na simaka kana ndenge ya arrière plan na biso na style na biso ya il y a une émission là. Donc voilà, rapidement déjà, tout le cas zoé en ligne donc et que vous allez vraiment et lokomoko il y a bien marqué ici donc voilà. Donc déjà tout le cas zoé en ligne. Allô? Ouais, ndeko, donc, tu as tout expliqué, que tout ça déjà en ligne, quoi. Donc, tout ça en ligne.
boza en ligne na Global TV Moscou na habité donc champion aza en ligne na Minicho. Ah ok, champion. Ouais, champion. Donc d'abord Tosengyo d'abord Tolobi félicitations. Nandenga combat na aussi gagné. Mais au koki ko se présenter parce que les premières photos en ligne na chaîne Abisso on s'est présenté pour na internaute news tour ba Hollanda aussi ko. Ok, merci. Moi, le champion Faraday Mukandila, champion en Afrique du Sud, toujours Bunda, combat à boxe en Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. C'était quoi la Global TV. La Global TV. Merci beaucoup. Ok, donc tu as quelques questions tu as posées na Minicho ba internaute bazozela. Question na biso ali boseza impression na yo par rapport à victoire na yo au gagné qui contre Ukrainien. Donc on peut impression na yo rapidement. Ouais, impression na nga toujours content na combat na l'équipe kitoko. L'Ukrainien azaki palmarès kitoko, azaki invaincu, azaki na na amateur. Oui, tout côté défaite na donc nous avons vraiment essayé makasi ezala na biso donc nous avons vraiment recevé la makasi. Vraiment c'est ça. Ah OK, bon, deuxième question na biso eza bon, message nini donc message nini yo okoki ko pesa na ba congolais nyonso surtout ya monde entier et puis na ba dirigeant na biso congolais toujours dans domaine du sport net ministère du sport donc yo message ni okoza na d'abord pour na ba congolais nyonso bon message que le bala na mokili zali na senga to linga na senga to amour wana il faut nous les congolais je ne sais pas pourquoi les congolais entre nous peut-être le champion c'est bien et d'autres congolais polémique quoi donc on est ça là bien tenir quoi faisons entre les congolais na dirigeant na biso na Congo na senga ba facilité biso ba déplacement Libanda même tellement de documents na biso ils ont permettre biso de tout voyager partout donc ils ont bon biso bis pe ba tala raté football raté les joueurs de ces plans tout na balle ils ont bien biso tous à la derrière le bras donc ça va la discipline sous biso moi façon de déplacer facilement il est sur ma classe là-bas réagir c'est facile de se déplacer et depuis que ah ok, en tout cas merci Nandenge au PCBiso vraiment opportunité à Kozoyo vraiment en ligne boy donc mais impression na yo par rapport à concept oyo to sala qui pour juste pour promouvoir ba athlète nyo surtout sportif donc pour na yo impression moni on est ni na chaîne na biso. Merci Global TV bosala musala kitoko Global TV donc na sepela ki makasi tant moni ba image donc j'étais surpris nakut nandima kité tant na moni ba image za kitoko bongo mais il faut eleki rapidement donc juste lelo kaka pe lelo eleki donc ça là un plaisir fort pour continuer bongo musala za kitoko ba courage se belé donc Global TV donc merci beaucoup na CPL Kozara Bino quoi. Être à côté avec vous. Merci beaucoup. Ah OK, merci prochain combat na eza pour quand? Ouais, le prochain combat si tout va bien fin juillet tout début août. Bazo solo la batala
nani yango tozwa susu tobunda parce que talaka tobunda koma moko boye na Ukrainien wana tobeti mpo sikoyo batala étape mpo il faut tokende ba étape mondiale internationale donc tozolanda baceinture wana minene quoi donc il faut totala sikoyo tobundana nani mpona emema biso na étape mosusu mpona toyeba kochallenge baceinture wana oyo eza likolo makasi wana. Ok, merci beaucoup. Mot de la fin et puis to chité na biso na yo parce que to continuer mission na biso. Juste mot de la fin on singa toujours na ba fan tout baza toujours batiaka toujours nzambe liboso kosambela mpona biso basambelaka mpona biso quoi sans nzambe mawato mpe na soutien nyonso na Global TV bolemba te bolemba biso te quoi. Donc mot de la fin na ngai yango wana mpe nayebi te soki nakopesa ata mwa motu moko mbote maître lour malonga basazali na famille na ngai na yo moko mpe les journalistes je te salue donc famille na ngai moko tubaka donc nasepeli napesi bato tu mbote quoi nasepeli quoi. Ok, merci beaucoup en tout cas. Tosepeli. Ok, merci. Ok, bye bye. À la prochaine. Bye. À la prochaine, merci. Ok, voilà, Wanezalaki ndeko na biso ya boxeur Faraday quand ndeto esebino ke tokozwaye en ligne. Ye wana tozwaki en ligne, bo mona ba illustration ya ba combat na ndinga oti ko beta ukrainien wana donc tout monde que évolution boxe quand même pour na ye ezo évoluer kitoko donc azo mata donc voilà yango wana donc yango ngai siko na loba mingi kaka na ba sportif nyonso tout bazo landanga makambo yango eza poto promouvoir to vitriner ba sportif na biso congolais bazo évoluer partout dans le monde donc voilà na moni ba maître nyonso tout o ayebi ke ozana ba challenge osala ba challenge ebele mais médiatisation ezate et puis bo contacter biso numéro eza wana bo benga biso bo kozwa biso to ko expliquer bino ndenge nini bo kotinela biso ba image na bino en haute définition donc voilà bokozanga te ya ko bakisa pe ba makambo mosusu oyo ete bino boza ya kozanga donc voilà rapidement quand nde tolobaka TV za radio te donc quand nde na esa bino ke toujours tokulukaka to remercier ba fidèle internaute bato bazala na biso na pasi na bisengo donc bato yo ce qui image côté rapidement bango ba réagissaka donc na omona na niveau ya Paris wana Arnaud de Kalonji donc voilà ngana benga ke garçon modéré donc wana ngana benga ke garçon modéré quoi donc Arnaud de Kalonji na moni Georges Kebo le millionnaire donc na niveau ya Belgique wana donc ya Moroboy ya Bogart donc ya Bogos donc yo ebikaka yo ebi donc moi na mai et puis na moni ba Nagler Bwebwe na moni ba Seda Ray donc na moni ba Ray na moni ba Serge Kayembe donc bana mai nyonso tout champion Faraday zobeta bakawo globality zobeta bakawo donc tous on a système bakawo champion Faraday zobeta bango bakawo donc globality vipe kuna na ndenga monde azo bamba bakawo donc champion Faraday PC là. Ouais, Global TV quand tu sais que tu promets qui mokili tu réaliser un artiste yo azalaki na combat amonaki donc ba image donc binomo bomoni pe bosepeli dolo bebelete donc tout union sera tout à la prochaine combat ma mezoya Global TV Ndema Solo Mingi et je dis comme ça merci à Gogas Massamba sponsor donc la chaîne oyo kala mingi na ba Congo akokita Congo wana et puis na wese bino ete tozali la famille sportive ezana deuil ndeko na biso na kombo ya Senda maître Senda donc yakuza oti kokufela papa donc cornaye ya papa ekobima jeudi donc ekobima mercredi et puis bakunda jeudi donc biso tout bana Moscou to kutana na centre wana côté akoyamba bato pour to partager moi quelque chose entre nous donc surtout bas sportifs surtout bozanga te mais sincère condoléances na maître Senda donc
Yakuza, on est ensemble, donc la famille sportive, on est ensemble avec vous. Zalaka Makasi, donc biso tu koufela ba parents to bi passion na ndenge zalaka. Donc merci beaucoup. Bon, toleka kande na otche bino ke émission na biso tozawana pona ko promouvoir ba sportif. Donc sport est à vie. Parce que muto ça la sport ta okoma kilo, muto ça la sport ta dans un problème à cœur. Muto ça la sport ta dans la graisse belé. Donc ils ont recommandé tout le monde à sa sport. Et on monite to yé na ba itando na ba tablette na bino to yo PC la marambo etali sport. Donc to PC la toujours sport parce que sport est universal. Donc on surtout il faut ça la sport. Bon, la sport obiso to rolobela to bandolobela mingi ba athlète na biso o bazo évoluer partout dans le monde. Ata na Kinshasa soro moni ko zo bunda ata ba individuel wana ozana ba vidéo tindela biso to rolobela o biso tozana biso wana pona batu nyonso tout tozana parte que non tozaka koto te soki artiste ozape na posa ba journaliste bana niveau Congo wana bazawana ba artiste bazana niveau Congo bokoya basali élément parce que bureau déjà ma sur les van déjà calamité na Kinshasa wana matériel c'est kiti donc calamité conférence de presse au seulement partenaire na ngazana niveau Congo wana vandisa masolo pour vandisa ko implanter chaîne oyo na niveau Kinshasa officiellement. Donc voilà, merci et je dis comme ça merci à le sénateur Adonis Ngambani ya maman na biso Julie Kitima papa moko bien papa moko oyo azana motema ya ko aider. En tout cas merci beaucoup et puis bana Dilandos bazé à sepela parce que ça dit des années mais ça a été na Dilandos na première bon baby première Dilandos bana limité Kingabwa matete boyebi Dilandos ça fait des années mais tikalo à la thème à travers grâce à papa na biso Adonis Ngambani nde mutasili ko tia mai eau potable. Donc bana Dilandos basengio merci beaucoup tokolemba kolobate parce que œuvre sur les salima il faut toujours tobeta tangwa tobeta tangwa ngana sengi bino merci beaucoup à la prochaine check.